Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bonjour. Coucou la famille, coucou, coucou. Voilà, bon samedi et puis bon après-midi. Hein. On est déjà après-midi, bon après-midi. Coucou la famille, voilà. Voilà, comme j'ai pas assez de temps, on a aussi la live, alors tous les cas, même tous à 40 minutes, dans cette émission, et qu'on a très bien, shalom, naba homme de Dieu. Chantre de l'éternel, shalom. En tout cas, bobo to bondeko. Na kati ya mabota na bino, bandeko nanga. Voilà, et puis, to pesi bambote ebele. Et pas ya chef coutier, mien na biso respect na bango, le loisa samedi, mariage, Jésus salama. En tout cas, place nyon sozali, ningana, to yeka to solo la. Voilà. Bandeko nanga kandenge, to tambolaka. Ndenge peka botine de la biso émission. En tout cas, nae ko découvrir maman moko babenga kae, je crois maman Yambeli Songe, les choses comme ça. Maman wana aye ko loba penza makambo ebele, alobela mingi politique azana États-Unis, puis sikoyo alobi ke azali penza ndeko ya Rafin Tumba, pande ko nae ya makila maman mo tata moko te, baza ekolo moko, baza mboka moko, baza ki ko bengana, azana numéro na ye. En tout cas, aye ko bimisela biso makambo mo boy naturel ko yoka ngote pour na Rafin Tumba. Alors, ce sont des choses que je ne sais pas à découvrir en ndenge nini, aye beli en ndenge nini, aye bi journal yande ko mwasi ndenge nini. Alors, bande ko nanga soki na ye na on na média, eza parce que biloko nyonso boyoka na média ndenge zalaka, il faut ko yoka yango et puis kolandela yango, est-ce que ça est vrai ou bien ça est faux? Alors ceux qui batumsu bako yo kango balobi ah ça vrai, tamsu epa na ye batu batie ba commentaire oui ça vrai tamsu epa nanga batumsu bako ye balisusu ko examiner ngo plus bako ya ko batie likambo eza faux. Alors oyo balobaki eza vrai bako ko comprendre que ate tango to yokango pa mama danoise batu ba koti boye na boye balobi ezali faux. Alors, bande konanga vraiment, ndeko na biso personnel. Bon, dès que toyo kaka, dès que toyo loba, il paraîtrait faire rigola, à tche package nae, à tche enveloppe, à PC ango. En tout cas, to sengi faire rigola, merci belé. Na signe o yo sali, malgré ba critique, malgré ba quoi que ce soit, otali bilobele a presté, otali bilobele na biso batute, mais otali relation o yo zaki nango, soldat tinao yamakasi akwe na front otelemi opesi paquet. Alors na ko sepela mingi soko opesi yango vraiment na maboko ya famille yo botindi famille azana cousin na e propre azapena bande koné na Congo. Donc bozu yango bopesi yango na famille. En tout cas na ko sepela makasi bopesa yango na biso ba kroni mamate bopesa te parce que to komi insolente, to komi orgueilleuse, to komi kozwa matanga elobi nango batu musu na komi nanga kondimande ba oloba to mona pe bino na bomoi bozaka ensemble te bo solo la pete eloko moko te tango telemi ozwi musala wana zwango pe na ndenga bien kolinga ta partir a musala no koma ko finga batu o ba osala ba analyse o bandi ko kosa na makambo o eza malamu te mais to nga vraiment bande ko nanga ibato ba oloko ta bambongo wana parmi moko na bango o ya mukuse. En tout cas, bolimbi sinde konanga pardon dodo kolo limbi sanga soko moneki maloba nanga ou bien ni na sakyo mabeya ya limbi saponanga na zaka na rando wana ya bato mikuse te nga soko za mukuse na swa na kana bato mikuse te na swa na kapena bazoba te nga soko za zoba non na ninga vraiment mingi te OK voilà donc bon na koko rectifier muke na soki na ye ko gaze na gaza mingi bazoba wana c'est vrai na sona na bato mayele te mais yo za mayele to za zoba en plus yango za mukuse na ko discuter na on tant que zoba mais na moni ko za mukuse te ngana muta ba talent te na ba talent na ya olakisa batu te ke na za na libotin na za na talent boy ngande ya nzamba pesa nga talent na makolo ba long jambe donc na soi na te na bato ba ya olakisa ba talent batamikuse boy ba 1 mètre ba imoro donc ozo comprendre mutu mo ba bima na famille ya bien ndenge ezali ti le londa kuna bango eza mais aza emoro et puis maman na ya linga okotse classe te
kutu aboka kai na mabela ni atiene longi na zolo ne longi finani talaka mutu abongo ata lelo komi nani la danoise pendana mikiti satipa na yo jamais na sala ngote limbisa donc na boy kutu kombo na ngai o matisango na ba TikTok na ba nini na ape mutu TikTok te na sala ka ba live na TikTok te donc eza rare na sala une fois ou deux fois eza vi na ngate voilà en tout cas faire ego la chapeau ko pesa ngo ba kroni mama te pesa ngo na famille parce que zali mbongo oyo bazolinga bakunda ndeko na bisa mwasi eza mbongo moko ya bana te ya mutu moko te eza mbongo bakunda ye na honneur na ye en tant que mutu pas en tant que kroni mama chroniqueuse te en tant que mutu et puis par après ba koyeba o etikali balongoli mbongo a Pierre Tomba et puis par après nde ba ya koloba soki etikali ba pesi bana bana vie na bango bien ba otanga ba classe na bango baza na bango na poto le bako to batika na kananga soki na mbujima ici c'est vrai atika bana parce que communauté na biso lokuta eza donc 80% ba ya kamingi na lokuta ya ba vie ya ba privé ya bato omoni obike nazo yo kata ba olo balanga na bani na koseka na subi na bilamba likola oseka na bi en tout cas donc eza passe na mawa donc nga soko kantine sina rando na ya nini yango kutu ndeko mwasi loba na yo toko sisa nga nazwi masoko na nga la venda kiti pa na ko sala no o rando papa mama tala dodo kolo bimisa ngai na kati ya vina yo na kombo na nga o lukela kanga rando me na ko yate yo muta mukuse emoro te finga na yo ngai na mona keloko sikezate ngana na nga mwasi na bota na batata seti bana seti mwasi na lekaka beauté ya mwana nazoka mibale bele bino loko boa milongi mi mabe boa mikuse c'est normal obota na tata moko ozana mobali wana ka tilelo mais ngana fona za bangwe bele biso neti na ba Rafin Tumba bana batate bele pona beauté mwasi kitoko balula ke partout eza bongo pona nga ofinga ndumba na ndimi et comment manga pene lolité ode ko na yo sela nga rando yo bimisa ngai na liste na yo na tango kanela abatu bimisa nga na boyi na koya ko swana te oza muta niveau na nga te oza muta taille na nga te donc dodo kolopenda pardon voilà bande ko na ngai nazotie la bino audio naza vraiment na ba commentaire mingi te mais bino mo boyebi na katara ba audio parce que eza tobenga ngoka audio mais eza mutu asasali émission na ye nga na ye ko sala analyse na koloba na ngai ya mingi te mais bino bato boko yoka nga na sina yoki na zwi part na nga soki na ndimi ye soki pe na boyi eza na kati ya motema na nga na oyebisa bino te bino pe tango boko yoka bosala part na bino est-ce que c'est vrai que ndeko na biso mwasi akufi na maladi oyo yo ndeko mwasi azoloba boko yoka yango est-ce que bandeko ya Liège il paraît kuna na Liège maladi wana eza makasi alors soki na ye ko tiango eza pona kolengisa batu oyo bazoya sika bino bato boya na bamuno bapoto sika donc boye so kutai na mobali il faut que ça ba examen na basi bauta kisasa tangu bazoya ba musu bazala maladi na bango diana kishasa alobitika na ya na ngana poto na kotika bana na ngai paso na kufi na nga bana nga bakozala na sécurité na poto akoluka na de toute façon aye na poto yo mobali tango mona ka mwasi wana ye mwasi boya sana oyuma tika na leka kuna oleki ya sa condom okwe na maladie alors bandeko na nga bolanda ndeko mwasi na boke binyon surtout bino pe bozwa part na bino c'est juste pour conseiller aux gens vraiment bandeko na nga bozala prudente na ba relation na bino même mobali azotanga mafuta ndeni même mwasi azotanga mafuta ndeni ya c'est examen ko bangelo côté examen na umela raté ezora nango ka ba jour tant suku tu mikolo ba mususu komi pe o sali na tongo na poko ba pesi résultat mandeko kanga mote mozwa résultat ko kende bongo te oya ko kata vina yo soko kati vino te oko bebisa bato ebele ko bimana o bimina o zomi yeba te nzoko zaka na maladi en tout cas bandeko nanga eselinga pasi na bato musu atangi eselinga pasi labi mutu tel bo atangi ya zana maladi mais abimana mutu tel na yebi ka abimana mutu boy en tout cas eselinga ipasi na bite to pesa na confiance te to mi bangela ka bandeko nanga vraiment bandeko nanga o eza 2024 eza 2000 ya la danoise
kimia na kati ya ndaku moye bimi bande konanga so na baloli caméra bo mona jardin ndenge na obungisa jardin nanga ndenge na obungisa musana nanga pona na sala relax parce que année oyo été na lina vivre mon ndaku malgré na voyager bino mo boyebi mais na préféré pendant année oyo mingi été nanga ou bien na jardin nanga. Alors bandeko, allons-y. Nous relaxons bien longia maman tamsu boyebi. En tout cas, c'est la première fois na monaye. En tout cas, l'air na monier bien le bara politique na moni pe ke atalami pe ba vu na pe c'est bon. Azape na ba bonné na ye, cela veut dire que balanda kaye. Alors pourquoi pas tout ça la analyse. Na ok bandeko mso ba bien longba kuna. Yo saka na ba sujet te, ozwaka ba sujet batu oui. Ngana ke luka matière te. Attendez na zui bo na luki yango kati. Bino kati ngana sa na vanda boye na inventer matière ou bien na ke futaka ba mbongo epa ya ba comédien na famille moko bo bayela nga matière te bino boke luka matière ngana ya ozwaka ya bino so ningi matière bio matière bio okay bato bazali bazé belé ba na ba matière bio mais biso soko ningi matière décomposée matière finie. Voilà les mots. Oh, kozamaye les amala moins. Bino matière première, bozu yango, bino bo transformer yango, biso toye kozwango sikoyo, matière finie. Tozu matière finie sikoyo, to bandi ko décortiquer, place ni basala ki bien, place ni basali mabe, voilà. Bato ba torasko matière finie wana. Bake te kango bijou e komi fini. Banani bazara sikoyo, ba zorasiko de coup d'œil et ça bisoti besoin de obligation comme matière ya raffiné ba to matière o ba ke ba lokoti matière musuku ta ka lokoti matière lokoti ba or na e ba nini to ba sombi en moins cher muta sombi ba or wana transformer yango a yesusu ateki yango biso ko to sombi yango sikoyo to su to paloli yango tanto pesa bino matière finie yo ka prix Yoka Yaya bola na boke binyonso eza pasi na mawa si seulement si notre maman il dit la vérité azolo ba vérité parce que lobeli na e o mona moi na ebité parce que nga position na nga na opesa te voilà donc bino mo boyoka bola na na boke binyonso tokende to yoka. Voilà, notre maman est là. Pour là, on distrait moi c'était ba maman bolanda yango. Maman songa mbeli, polele na ye. Maman songa mbeli comme jusqu'à la mutu bonga zo lobela te. Na yeli maman mbeli ba mote mbeli. Na motema, azalaki na boya aboniko. Bozela yo. Boni. To solanda. Eza linda ndi. So les cancer, mundela lobi eza cancer. So eza sida, ba lobi eza sida. Bolanda mama. Bozo kimani. Ba msusu bakomi ko ba kuto na okokola la te. Na okende cimetière te. Boko mo la bato ba distraction inutile na kati ba réseaux sociaux. To ke cimetière te. To ke buna la cimetière bolo ba ne vérité. Rafi muto makufini. OK. Na nini mama? Parce que ngai babengi nga na bato ya Liège, babengi nga na bato ya Bruxelles. Nga na polémique te. Nga kota la nga na ba monde ya polémique wana te. Nga polémique na nga nazalaka vraiment focalisé na makambo ya politique. Voilà. Politique ya mboka. Déplaçons nga vraiment na travail kana nga dire na beta kana nga bato yo na kipaka nga kutute kunga la bandaka nga na sommet na kititi na se. Bokomi na attitude moko soki mutu akufi ndoki ya famille eza boy tozo na liwa ya sima ya ndeko na biso oyo akufaka nani comment on appelle Dadi Kitambala Soso Kitomina tango akufaki batebele babwakeli olive empoisonné le soir olive empoisonné rabino kaka empoisonné rabino olive on nzambe kaka te mutu apesa liwa to azoka ngai na fanda kaka na télévision boumi to tala ma théâtre ya Dadi natali bonu na fiti type la ngabi garçon azo bendana Dadi azo konda abila nde ngabi te tala e mapeka na ingi Dadi azo kokota Dadi aza bien pi parce que ngana na liswa ege atunimo te aza bien ngabi na mona Dadi aza bien pi tipo yo abanjo bela wana kasika timbela ki ngokala ava bino bo timbela ngobolo bo mama moyo ka ele ke chemise na nini na boti ko salir batu
botika ko salir Koffi Olomide botika Denis Lesse et bazaki na monde ya rando ya beta qui est pour ndeko na Charles Lesse ye pa ye ko répondre et tant réponse na ezalaki que a personne qui réponse que abangisa ye Koffi Olomide pa zaki na mabe na rafim tumbate to solo la penas ko mesa na mesa bino nyonso botikala ko fonga na mino teke bolo bake Dadi akufa sida bolo ba yango te ezaka ka beli ba empoisonné qui na batu ya pouvoir azaki na maman. Donc notre maman il dit que Dadi pe liwa ya Dadi ezalaki sida botikala ko lobango haute voix te bozo ganga kaki ba poisonné ki ye basala ki ye boy pour notre maman lobi ke Dadi ki tambala kufa ki na sida. Moi si na epe o wana tikela e o ya mibale wana akoma bibela bele mama koza na raison moi si o ya mibale akoma bibela bela bomona ki e bien awa na liwa ya nani ya Jani azaki na kati hôpital azako bela bela foko loba bien kotala bien bino bat bowele la ba vedette bowele la ba tu bayebana bolanda na boke binyon soto boke ça ba examen botika ko kabela baninga maladie parce que sorry okoza nango mais ozomi yeba te mama loba na o mama la biso aza pona ngaza petite sœur mais to bega e mama pona respect mais aza petite sœur notre maman zomonana ngala age koleka ye mais na obenga yo mama pona respect mama na ngai na boyo silika obenga nga mama nga na robota yo te otika na robota ngate nga pe na robota yo te mais na pona respect oza na bana ya to obenga yo mama. Livre asala ki boy ila bokalisa ke mutu nyonso bako empoisonné nga masonga mbeli peta de la fandi boye botinda bino batu ba bino ba yepe bazwinga ba bozinga ezala kata poison mundela détectant eza poison bako video pe makila otika bino pe dire et surtout quand oza dans la poto so eza no ba poison OK bako détecter ya kitoko vous comprenez. To aider des communautés. Na remarqué groupe ya batu moko boye babima na réseaux sociaux bazali uniquement pour na ko distraire biso kaka na makambo ezo salema na mboka. À chaque fois événement moko ya makasi e ko salema na kati ya mboka, ces gens-là ils un groupe ya basi. Groupe ya batu wana tant na bando travailler na radio UDPS. Na frère moko lobaka na abanda osala na radio UDPS. A foutu la carte de belé billet tango diaspora la Kabila dégage à côté ça basi mi bali pour bâtir distraction. Maintenant batu on peut baser un souci à Congo tous mettre ce qu'on fait dans ma camp distraction tous tiens ce qu'on fait si vous tombe dans ça une vérité parce que na rando maman songa mbeli na koti ngana sa mutu rando ya sakanate ya bien ya ki bino bato bozo luka rando bozwi candidat na bino yeyo mama songa beli apesi candidature na ye abia koti rando alors yo mto oningo lukela la danoise rando longo langai s'il te plaît longo langai bwakisanga musika la danoise aboyi rando banda lelo tulobi ato ye ndengo loera kindeko mwasi olobi ofingi okosina olobi yaya yango place na moni koza malhonnête yango place na moni koza moyibi mbongo matanga wana ata soko pesi ko yiba ndambo pona malobo zo bimisa ya lokuta na bavi ya batu na periode oyoyo yo mto osima na mbongo matanga okosela batu makambo okosela na bana na nga makambo atuko kamwisa kingai epi ngamu to so ngamu na finga kayo soko moni ke remakanga na finga kayo me ya ko finga nga otikala komona mwana na ngambo kota fingi yo nga pe na tia ko finga bana na yo te jamais na finga bana na yo na yebi bango te me lokola ngai na yo tokokani te yo boti bana misato nga na boti bana seti yo boti na tata moko nga na batata seti to swa na kundene to finga na ndene to so kompa moi to finga nezate yo nga molai boy 1m70 yo mokuse 1m20 to swa na ndene yo ko yana batalon na yo bandi ko lakisa ngana o lakiso nini yaya li papa o mo ngena na ngale loko lakiso te o gagner na ngai yaya o ko gagner ngai na rando ko gagner nga tala nde kwa lobi ke ye akoti na yango
en tout cas nga na boyi nanga pour no so gagner o so nanga te kotanga kombo nanga te pour no so gagner na betelio maboko o gagner a gagner la danoise o gagner kende pardon na tikeli yango ngate mama loba Fernando nanga dako kimisa bato ebele na kati na réseau kota mama parce que tomoni ke moyen congolais se focaliser na makambo mboka ezati groupe wana babima kaka o ba chroniqueuse moko boye ba chroniqueur moko boye ba matisi bango mikili bato mikili pe ndenge bozalaka wana mibali na biso ya poto nde nalobaka betire cha pantalon na bino ezala kokangama te bozo basi kosala bamisala ya butu bokosaka bamama ya bana ketoke mosala mama Sonia Mbeli azwi yango yo pe kwa okatange mission zela ko butu toke boye bamama e bona muka banda kweza ya kobeba ba famille ya kobeba nalobi bien Rafine Touma azali ndeko ya mama Sonia Mbeli so lobi ndeko eza kaka bobimi tata moko mama te Rafine Touma c'est Kasayen elle est Kasayen comme moi aza pe petit oyo na bando sola ne pe moi muke bien na bao baza na tembe na kopesa bino pe WhatsApp na eke ezali na cell phone ya mama Sonia Mbeli to bando sola ne bien skol toni to tu na bino bokaka maloba wana nde yango ekotie na ndako abeli koboma mutu ya facile ta oyebi koboma mutu kozwa kaka mutu ya mutu kolalisa mutu na sini eza facile ta omoi bato bakufaka na makambo batuti kuna na kati ya mboka baliaki nzuku moko na batuti baliaki nzuku moko na batuti soko kende kokota na belo Jonas Félix lelo so babomie na batuti so to na kaka keto ki passe ndeko na biso mais ye moko yebi beloge nini ba contrat nini ba parti nini na signa ki la batuti wana pour comme pas lo yazali parce que 100% pouvoir à Félix lelo ba tozo sécuriser bola ike ya vous comprenez ka bongo mama ndengo lobi soko ke lia poison et pas mutu ça veut dire que bolia na iti neti nga lia na nga panoto ya otila nga poison ndeni loba ko luka mutu alia kananga yango balobi keba na mutu botambola kana ye keba na proche ka ba proche nde mutu bayaka osala biso mabe ka ba proche en tout cas bo sala attention na ba proche ya bo sala attention merci mama tozoleka soki tozoloba kaka ko bato ya mokili babomaka c'est que nzambe obino bokroyaka na ye wana na bakoko nga na kroyaka na bango tolongo na nzambe wana azala esute vous comprenez oya bandola na buto azosutuka te boloba nde vérité boloba nde vérité vérité ezani mama loba Rafine Touma aza mwana ya mama Sonia Mbeli aza ndeko ya mama Sonia Mbeli pe a son âme vous comprenez oui aza makila Kasayen aza te ko ndenge mama Sonia Mbeli abimaka aya kolobaka atie photo na ye azali aza rwandaise aza burundaise aza uti Sénégal atute azali machi akumenu botale même beauté congolaise la femme congolaise makumenu nde bango balobaka nde kone muluba ye moko mwana na moi kitoko botale beauté a forcé ne ba beauté n'était une très jolie fille moi et ton âme repose en paix ma chérie beauté vraiment comme une sirène vous comprenez beauté kitoko aza penda congolaise des fiches wow yako bakisa te osoki bolobi ke ngai mama Sonia Mbeli na tuni Rafine Touma azalaki na monde ya rando azalaki na monde ya bastar ndenge nini ekomi yo bozwi mbongo bokanga mbongo bopesa mbongo te bokende bembe te bozokima nini bakangi mbongo oyo bapesa bana ya bino bopesa mbongo bobongisa basentir akufi sida to cancer oyoka Rafine Touma akufi sida to cancer to akufi ba maladie obino boye kosala ba diagnostic na kati la ba réseaux sociaux azala ba kayu na mitema mundela lokola pe mutema pour sauver vie ya mutu azaki ngundiste abwaka pe ngundati cancer pe zo pe moins temps na kati ya bato ba traitera na bango ngo pe sila ka na États-Unis ba mo traiter pe ba cancer réseau sila nango sida pe ba traitera na bango ngo soko garder pe dans nzoto no bien mais mabe ya sida ko bota ndete kisi ya sida ya liboso kima rapport sexuel à tout moment kima makambo ya kobota na mwana mwasi
Waouh. Vous comprenez? Ah, vous comprenez? Mais à moi si alors. Mais et ça na makambo mosusu ezoleka na communauté, il faut tosunga communauté. Toza na te po tokundaka. Toza na te po mokili mobimba ba. Bolanda te makambo ezobima pa mama ye numéro ne perdu. Vous comprenez? Oza na question obéi. Ni bali na biso ba congolais. Boyoki. Bozali na bozana kindumba moko non contrôlé. Lelo ba test ya sida ba komi ko sala yango même ti la ba pharmacie. Que dans la pharmacie sorti tension na bouge quoi tout moment. OK na pharmacie ozo beka tension na yo. Sida e comment ngo pe bon même na so au pesi ba sali test. Ko boko kenda kangulu te lokola banya lokola bantabate. Mon décès évolué. À l'États-Unis, on a bana ya mike. Moi, c'est dans mon bal sur beaucoup d'années. Faut quand même la moi maîtrise. Soit il y a un condom té. Au Coca-Cola ta bottine té. Vous comprenez? Luka oyeba moi ko se paliquer la beauté à moi c'est. Luka oyeba état santé à moi. Luka oyeba que moi soyo atambola kindeni. Et surtout à homme marié. Ni bali ya batu na katanda. Maman, je vais insister. Maman, je vais insister na examen sida. Bandeko maman zo insister na makaka bosa l'examen sida. Maman zo insister na sida. Dio maman ngalo bala biso ke ndeko mwasa kufa na sida. Bandeko ne quittez pas. Restez branchés et scotchés. Restez branchés et scotchés. Kangama na col na site oyo sous les baobala danoises. Likez, mission, partagez. Non, s'abonnez, abonnez-vous de 50 000. Bandeko nangai. Abonnez-vous de 50 000. Après, tu okini na 100 000. Bandeko, abonnez-vous. Hein? Bino pe bato bo luka moi sina mobile. N'hésitez pas. O toi na site na biso de rencontres. Bengala danoise. Ozo mobile ya bien, ozo moi sia malamu. Alors bandeko nangai, bolanda na boke binyonso, mama zolo ba maladi nini, Rafine Tumba kufaki nango. Mais jusque là na lobi clarté, azo kanga makana bandeko na biso, boke bana sida, boke bana sida. Donc ndeko moi si abelaki 4 lettres. To éviter, ngape na éviter, na docteur na été. Tozo landa, oza analyse ya mama Songa Mbeli. Alobi pe ali akoti na rando. Soko lingo sala rando na ye benga ye numéro ne yangwana ko yapa na ngate. Kanangai na bandole kananga na bata oyo ngai na lingi. Mobile za ka bongo. Ya mo bolo ba ka balumba ba samba ba sendi, balumba ba bala ka bas pampamba. Mulumba bala ka mobile was pampamba te. Ni bala balumba ba comprana na ba ni la bi bala ba West Africain na ba bikoro mususu net ba Sénégal ba Mali. Ba comprana ke na ko fanda na moi si mo te petit ngwana nga. Na zo basi na mi balé mi sa na chandra na bala ba ona tia ba mona ndako. Boza hypocrite so. Bozo bo mabasi na bino. Jusqu'à elengi a moi sur mon seka oyo. Moi ce qui toko. Azaki no moi ce qui toko propre à la carabien, azape na showbiz, azaka mutu ya public, bokepe belé. Bokepe e belé. Parce que mon kil vazo e bisa binoté. Eza na ngo makambo te ko bakayu ezalaki na mitema, ezalaki ba cancer, mutu abenga na kutunga te. Rafine Tumba azalaki atteint de sida. Mama Songa Mbeli na yeko e bisa bino vérité. Vertige wana nde oye bimisela kiyembala moko na Kinshasa aya ndambu na mikili mama nzoka nde akuzaki na sida ya lobi yango na vertige wana na Congo tango asanti ka beli yango abelaki yango na Congo alobi tika na kata ndambu na ya na poto ndeko examen zo fele ya mama vova. Si azokota na mikili azalaki déjà atteint de sida. Bobenga ngo docteur na ye na nkendo porter nga plainte to koloba yango to konakisa bino pe ba symptômes ngo ndenge zala parce que biso to te ko kunda pe moko autaka na sida na ye na Afrique du Sud. Mais c'est bien comment la mona ya famille na zakine moi cette balle. Il faut kende ko lukaka ko bota. Ye putu mwana ko kisaki ba 3 ans 4 ans mwana mwasi. Makila wana ndenge bimaka na si.
Vous comprenez? Yozo kendo kolelaka na banda. Bandeko ba oyo bazalaki pembeni na ye. Ba oyo batambolaki na ye. Est-ce que bomonaki place abanda omesa mwana mabele nde place wana pe yebanaka? Parce que balobi tanga botaki awumelaki mingi na hôpital. Est-ce que amelisaki mwana mabele? Parce que soka amelisaki mwana mabele tant que azaki na maladie wana te. Mais soka amelisaki mwana te nde place pende yebanaki azana maladie wana. Pona ebele babotaka wana soki aboti azana maladie bakopekisa ye amelisa mwana mabele te. Alors bino bozaki proche Blaise ex mobile ya Ariachou. Ariachou qui nous sait examen. Toyoka ke Blaise wana pe abimana ye. Il paraît na Liège sida eza makasi. Batu ya Liège pe mutu babengi ye. Et puis ndeko mwasa lobi azan ndeko na ye bande ko bengana babande ko solola ba ye bani na masolo ya kati. Bande ko nanga batu ya Liège. Boke bana kati ya Liège batike libilo maladi puis bozalaka nango ebele. Liège wana yango nde kangami na Allemagne. Batu ya Liège oui bino nde bokangami na Aachen. Na komi bokendaka mingi kozwa traitement na Allemagne. Tata wana na yebite soka kufi azaka juif azaka na Allemagne bokimaka kozwa traitement na Belgique ebele ya bino bokatisaka bozwaka traitement na Allemagne et pas papa moko bo aza juif. Tocheka point d'interrogation batu ya Liège side eza ma ebele kuna ndeko na ngai ya solo za na raison na yebi excuse na yebi pe moi si mon fille mo bazaka pe au test de l'air il est pas ça ni atape akendaka ko se réfugier kuna boyo kaye nazo kenanga na suka kwa bato ozo ko lo baki mo ebele tuza na mostanda ozo ko katena taka komono boyoke yo feli na mostanda ko okay no sala musala butu ya mona ata mo azaka na Liège ya banda obima na ye okay musala butu e Blaise ba chroniqueuse nyo so na bozonga na ba réseaux sociaux ba nino li papola e futi bino te o mona mobile ya moninga te parce que moningi monde ya kolata na lata boye na bima boye na zala boye na zala mosa na boka mena saka me na tambo na jeep bo monde bo sangisa mibali abima maladi toyoka ngunda na iti bomona ba considérer ye ba garda bana abwaka ngunda ne azali victime ya sida na ngunda ba considérer ka yango so moi ça azali victime ke ba viola kinga na 3 4 5 personnes ba considérer ka yango ke azali victime yango botolo bo France ezi charge na ye so ki Belge ezi France na ye o mali yeshi ninga zawana yeshi za ya kupula naza na liste batineli nga o Rafin Tumba ya bani bali ya bat surtout mi bali ma marié boze bele awa ba mama la biso ba yada biso ba kasende ba belinga mama so na beli solo la na lo likambo parce que tozo landa ma mama ba kasende baza wana baza na kimpelekese akondi makasi abeli makasi d'ailleurs pour ko démigrer liwa ya ndeko na ngati na démigrer na ngati mais ce qui est vrai a kufi nyama boye bien aussi ko parce que beaucoup de cas le peut reconduire te gazonga o ayi na mama so nyambe biso ndeto ko landa e place ça beaucoup de docteurs des réseaux sociaux parce que boni ko la vérité te le conseil les cabinotés bande ko la biso mi bayi bande ko basi même ba politicien moi no ya biso tellement ça qui la beauté ya makasi azo ko partir makasi azanga qui contrôle ye moko ya ko se contrôler tala ka mwana muluba azalo ko la bimi na kacha pomme nyata bimi na sanza net ba bota été wemke ba ya boni ba ki neti ba sanza eko sanza beauté aya ko zwa shit makasi tango aboti mwana neyo ya bébé atiki ya presque 1 an oyo déplace du shit makasi bozo bombe la batuni est-ce que le kambo ko bomba iza bozo bomba contre ba batikali na ba malatala o akokende la na rando na ebisilo ke na liste batineli na liste awo mama tanga ka obelisi yango pesa kyango mutu moko boye liste ezala kati ya telefone ya et pas mama mbeli mama to ano maye ko ka mboko na ye na kotanga bino kombo moko ponga kutu bokenda na ngepaite enga kutu ko boko kenda na za number 1 bokenda na paite oyebi sida ya makasi na niveau ya poto Liège Bruxelles sida eza makasi la plupart ya bato baza kuna
bamelaka kaka bakisi. Oh. Bozomona bango bazotiaka bakelele toza bazaïrois toke libéré Congo basi bapola sida eza makasi na Angleterre na Manchester sida eza makasi na Manchester États-Unis sida eza makasi ya Amérique kutu ezaka ya kobatama te ya Amérique babo bosala bana ba test ya sida à partir ya 11 ans 12 ans 13 ans bazosala bango test ya sida et sida ezalaka na traitement te ezalaka nde na bakalmant. Dès que tu es aux États-Unis, minene, souka. Il faut accueillir. Bozo matamani. Parce que y a une liste ça. Surtout mi bali ya batu, ba o marié. Bozo lukanini bozo la basi na banda. Abimi na bango ebele kuna. Bango mo pe ba ba basi ya banda we. La ça 3 jours, OK ça la 3 jours. La fois nous allions aux aya koka ou kapeza surtout yo, aux aya koka ou kapeza. Ma ubeli na poto te ayiko panza bandumba. Et ça on mibali ya poto, bali ko mona mwasi ayate, basi ya poto, bali ko mona mibali bayate. Même basi on va faire na kati ya poto, akolongwa na ye akokende na Kinshasa wana. Akokende na Kinshasa, akoya mateka za akebima na ba député. Okola ndela ka ba soin na yo normal te. Koyeba ko contrôler mon tala webe rapport sexuel ezala kelingi boye ba pe ba ita santé mozela non na ebite na kosuka aw oyi na linga keza mulai mingi te azape na bozela muke azo solola chebwa pause azo solola zana bana bande ko bino mo boyoki ngana na koloba teke na ndimi ou bien na ndimi te mais bino nde bosala pe ba analyse na ndenge na bino boza pe mayele donc ngana bana mkena ndako il faut la landela bango po bilo ya mariga moteza opela skola bito baba soka mbela opela c'est la bango mo na osala ngoda na dévolé to suka na po to ya ko continuer deuxième fois congolais trop wa alobaki quand même ba 2 heures du temps to kende na matanga na ye to ko bunda to ko kanga mbore boza ya kopola parce que bino nyonso kanya malala kibino awa nakoboki esiko na biloso na befere makanyama azabaki malakanyama aïe bana ba politicien na kotanga bango ba kombo to ki ata na inédit bande ko na biso simple boli bisaga na ko pelisa boto na banda ko tepo bala me banyanga kata wana deux fois tanga bango wato kanyama wana na bibala kanyama yes mwana na biso wana abima na before biselele na ibisa bino azali mwasi ya tchatu milie kutu ya ba musicien bokeba bo banga na bino te wana boyebi ke monde wana ezaka monde à part. So bo mani faire gola azotia photo na ete ndenge bozolela bo faire gola muto abomi te faire gola bobi te faire gola de akufi ami bomi azaki pe fanatique ya beauté ya mwana muluba wana OK ba aya lukanga pour liste les aliao là OK na bloc point par point vous comprenez abima na nanyo lisusu na beta lisusu te wala za petit pousser na otangete na tangene modèle abima na gentili ngobila yes. On a mis de vos awana ba on marié là ba femme mariée kwenda kiambo kwenda kiambo vérité wana na au revoir parce que yende mutabazi chatingo bila kwenye mame ezana wete ke mutatonzi si cimetière chatingo bila basite sur 100% batu ya Liège bazana sida. Maman aussi c'est Bruxelles eza ya kopola la kosa binote moi si on a maman soka beliso na kila Bruxelles boba la Bruxelles linga na kodingote même en France wana na kolinga na ngate soki to kolinga na biso na esprit ya bien to ke na ko sala be examen maman linga na osaisa ka ke examen o soko moni hotel ba alati mini jeep alati ba bot atie ba kabelo atie ne do na santé te maman Jatingo bila sala verification de na o na Congolais bafanda kapanda eno osala mboka mpaya okendo sala check bola ike video ya somo c'est pas normal oni kamba somo na fungwa suki na ngale lelo suki na ngekufi makasi na Coca-Cola te ba kitambala to ka mutune tikanga oye ba mobali eza ba tumosusu bazo bota bana osama na bana babimi ba RS bazaka kabana na fingi bana wana te mais groupe sanguaire et ça reste vraiment très bien avant mariage. Normalement si on besoin bala na mobali il faut ça test ya sida bosa la tocha au premier parti
botala ba malade bino bobela non yesu kana ndeko mwasi deuxième partie lobby donc na Bruxelles ba je ok ko sala test ya sida na mobali mobali azwi na place ya téléphone a téléphone na ye bana Bruxelles baza bongo parce que résultat soka bimi ya bika sa poli na ye résultat soka bimi a bombela yo a biso ke ezali bien abima na yo. Donc, si vous avez dans ça la test et sida, il faut solo la namunganga. Quand vous avez parlé français, ah, vous avez parlé ton carbone interprète. English. Il faut tout se vérifier à Cairo. Tout ça quand on a pas tout pour What is the result for my husband? Je pense que l'Iwa, il y a des gens qui filent été à you want to know? Yeah, to know. Gagne solo la petite na wana. Na moni reka kam kolomo na bengi na bege sustepé à son âme. Ndeni no mikolo belé hein masonga mbeli ndedia batebele ko ba masonga mbela bo sona azaki des femmes publiques ayebi po ayi asala pe na nini na radio ya IDPS bayebani ye patanga ba classe ya bango bayebani abi mkomo wa bengi to kata oyo après bon to kata parce que quand il commis moi mulai chroniqueuse na pe na chroniqueuse comment na ngui stratégie donc mama songa beli yeyo asana ba radio nana kosa ya mejingo meje 30 wala ngini ngabi tena na kosa asani langa moi générique o biso to mo sambela ngabi Rafine yo ko mo sambela depuis quand on aurait monde à rendre ko ko sambela ondo yaya soto mo sambela ye ko bobenga ngaya te masonga mbeli na mo sambela soki nzambe te mutu mosusu. D'ailleurs, c'est que Kapolé a dit petit n'a pas vérité, soit toujours cannibale, Kobota to sobotana. Parce que Congolais a trois choses. Soit le Congolais a signé Bible makasi, Congolais a vraiment sable la makasi ya makasi. Et ça a trois choses. La coach a bien cadre. Numéro 1, Congolais sont au moins avec Moutalo Yenge. A comme simba Bible makasi soit comme pasteur Keba a comme Anyatimi. Soit qui wanate azon Kobota. Moi, c'est ton mobile. Misatu, azon ka voyage à Poto. Ok, va Congolais. Mine. Azon ka Moussala. On a quatre choses, wana. Yawana son Congolais tellement la prière. Si on dit moi c'est Congolais, tellement mingi la kacha prière. Ça c'est la kacha libala. Azon ka mwana. Quand toi ça zoa matrice à boire quand on a kalamu. Balongola eba trompe. Mais pour aveugler mobile wana a simbi Bible. A comment même mobile na Bible. Non. Et quoi c'est you don't need to worry me this time because I'm doing something. Et go often. Ok. So amon kaka moi c'est congolais a kanga mingi la kacha Bible. Asa longola matrice balongola ba trompe basale ba avortement. A vota résultat. Akutana na mobali moko alinga mobali wana nini pona kokosa mobali wana ko étouffer vie ya mobali wana a se focaliser la vie ya prière. Soto na 20h nzambe ya lola ba mille tongo midi pourquoi akio sur la bassade pas pasteur akio ko baluka bon soit ça qui moi si moko sel tout ça avait même pas avancer libala ou bien comprendre que atambola ki bitambola na yenga yiba ka mobali ne na kata libala akendo kolala na mobali bongo bayo ke mobali wana coach palais ayo ko aveugler mobali na kati vie ya prière eza vice de ça dans mibali ya congolais soko moni congolais telemi mingi na losambo azoluka visa ya poto zozwa soit ya ya za na poto atindele mbongo aya congolais sambela vrai nzambe te ya moto lo ba biso Congo nzambe yo kaka biso te ba kamere ba ngala ba bini ba président ya assemblée j'étais mettre la kati zwa maloba ozwa maloba tokenda. Parce que yo so na otiko boye eza bien te ozobo bakoko sabino ba journaliste kini bakubwa kuna kati ya munoko bakubwa Rafine Tumba Rafine akufi nini nzambe asali biso boye pona nini Rafine Tumba bandoki akufi de sida mama boluka ngai. Ok. Bon, quand maman sur la belle n'a dit que Nazali na liste batinenga, bayayo batinenga. Na suki wana pona mokolo alelo bandeko nanga bola ike boskoche.
soki bolingi bolanda ngo na molai bobengi kobeti kaka mama Songa Mbeli oke koyoka ebele kuna o tosali lokwa première partie soki nzamba opesa biso opesa biso makasi bandeko nanga bongo tokosala tout toya kosala deuxième partie na yoka pe deuxième partie yango soki kozala kaka intéressante parce que na yoka kaka tina place onga na suki pona eza molai alors bandeko nanga bolobi nini na makambo oyo kindeko mwasi akufi na 4 lettres esali pasi na mawa na mibali oyo ya kobima na bango et puis abima ika na ba homme marié en tout cas bandeko nanga toyebi ya kolobeza mingi mais na suki nanga wana po naza na commentaire ya kochate ngai naza na liste ya naza na ba preuve te yenda lobi nga na lekisi kaka donc oyo aza na contraire komeka kutu ko mentionner ngate mama Songa Mbeli lobi azana posa rando numéro na ye pe bomona ki na laxi bino olingi ozwango pe bien ok na chaîne na ye ok voilà wana nga na ye ka kolamsa conseil po nga nazala nga policière de la presse na uji ko kanga mama Songa Mbeli na lakisi na plateau Abu Pia bye bye bon samedi.